Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, les seigneurs de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, les seigneurs de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, les seigneurs de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté. J'ai chanté, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai dansé comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai dansé comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai dansé comme David. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai loué comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai loué comme David. J'ai loué, j'ai loué, j'ai loué, j'ai loué comme David. J'ai loué, j'ai loué, j'ai loué, j'ai loué comme David. J'ai loué, j'ai loué, j'ai loué, j'ai loué comme David. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, SB Zalanabiso, Napokwa Lelo, Alléluia, Kimian Ankoloes Masia, et Zalanabiso Napokwa Lelo. Le Seigneur nous a dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Yango na peswino Kimian Ankoloes Masia, Napokwa Lelo, na culte oya pokwa lelo, otoye pona kobondela pona banana biso, na culte spécial oyo, otoye bien-aimé dans le Seigneur, peut-être obondela, dans la prière spéciale pour nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur,
na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ndeko na ngai soki ezali mbala na yo ya liboso ya koya, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na pesi yo mbote ya bisika ozali ete oza mopaya te, awa ezali lisanga ya bana nzambe ezala bandeko tosanganaka na bango d'habitude. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. ezala bandeko bozali mosika na Europe, bozali kola na Afrique, na Amerique, bozali awa na Europe mobimba, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Kimia na nkolo Yesu Masia ezala na biso na pokwa lelo, pokwa oyo malamu na mikro na pokwa lelo ezali wa bino Mote Philippe yango nde na ye na pokwa lelo ete toyeba kobondela mpona bana ndeko na ngai. Nous avons cette grande responsabilité. Meyambo ndeko na ngai eyeba ko partager lien oyo tindela pe baninga afin que baya kosangana ete toya ko investir tant na biso ya prière pona bana. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui nano s'abonner nano kaka ndenge kotuana ezali très simple, ezali nango compliqué, mais ceux qui yebi ndenge nini ba sabonaka te, il faut otuna ndeko oyo ayebi alaksayo et surtout banango oyo tozobondela mpona bana bazali ba champion na makambo oyo ya ba réseaux sociaux bazali penza makasi mingi. Ndeko langa pe soki oyeba ya liboso ou bien soki obandi kolanda video oyo ndeko langa banda nano ko like yango banda ko aimer la video ekozala malamu mingi yango de Nzambe akompambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, toye na pokwa lelo ete tobondela mpona bana ezali mokumba monene oyo toza nango. Bien-aimé ezali gérance oyo Nzambe apesi biso ete biso toyeba kogere bana oyo. Soki ogere bango malamu te, tu auras des comptes à rendre liboso na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, na lobaki la fois dernière ke ezali lokola bamboka oyo tovandi soki ogere bana malamu te bakoya babotoli yo bana wana, soki ke penza otiki bango na ndako bango moko ezali vraiment ezali crime, ezali penza délit. Donc okoki kondima okoki kotika bana te ke bazala bango moko ou bien kokotinda te bana oyo ya mike bakende kelasi bango moko. Une responsabilité tala. Comment est-ce que le gouvernement a la main mise sur nous na bana oyayo moko ndeko nanga ezali ndenge moko na Nzambe a notre Dieu a une main mise sur nous na bana oya pesi biso yango ndeko nanga yeba ko batela bana oyo malamu yeba ko investir temps na yo ya ko bondela pona bana oyo pona avenir na bango. Lelo tokolobela nini pona bana lelo ezali bataille de l'avenir de nos enfants, ou bien en d'autres termes, combattons pour l'avenir de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ezali très important et tu vas combattre, tu vas investir dans la vie spirituelle. Là, je suis sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique. Au salaka bien, au zanandaku, au boko la kabango bien, au lesa kabango bien. Mais yango te biso toyeli na pokwa lelo, mais na pokwa lelo toyeli sur le plan spirituel. Tozali na une grande responsabilité en tant que parents. Yango de kolanga, il faut toyeba kozwa temps mingi ya ko investir temps na biso ya ke obo de la pana bana na yo esengeli ya yango olinga bana wana bana baza bana na yo moko ya bazali bana oyo bawuti epai na Nzambe. Verset oyo totangaki yango la fois dernière yango nde mutu ekozala base na biso ya kobanda kobondela ntango nyonso ezali na mokanda ya Psaume chapitre 127 verset 3 yango nde tokotanga yango lisusu na pokwa lelo yango nde mutu ekobanda kozala lokola référence na biso na ntango nyonso tozali koya kobondela mpona bana. Me ndenge oyeboye ezala mbala suka te po ete bana oyo diable azaliwana, nous avons une forte opposition. Bana bazala malam, bana babonga. Mais l'ennemi ne veut pas que bana na biso babonga. Alingi a dévié bana na biso to ko ba ko combattre yango, mais ba combataka diable mbala moko kakate.
Psaume chapitre 127, verset 3 et lobby. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits de tes entrailles est une récompense. Banana Zamba Pesio, ezali une récompense. Bien-aimé dans le Seigneur Yangwana, bomoni ete tokobanda kobondela kaka mpona bana te, mais tokobanda kobondela mpe mpona mabota oyo ezali en difficulté ya kozwa bana. Yango bamama nyonso oyo bazali na difficulté ya kobota, yango nde tokobanda kobondela mpona bango. Yango bobenga biso en privé afin que toyeba kozwa charge na bino spirituel mpo ete tobondela Nzambe apambola bino mpe apesa bino mpe bana ndenge apesaki biso. Yango de na verset oyo touti kotanga yango ekomami ete voici bana bazali héritage oyo ezali kouta epai na Nzambe. Yango de c'est pourquoi nous aurons des comptes à rendre, parce que ezali héritage oyo Nzambe apesi yo nanga, afin que toyeba kobokola bana oyo mpe spirituellement ozobokola bien ndenge ozolesa bango, mais soki te na nzoto mpe ozobokola bango malamu te, esengeli ete obokola bango malamu. Mais biso atozali sur le plan spirituel nini okoki kosala pona bana na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tolobi ke bana bazali héritage, mais tala maloba nini oyo olobaka pona bana na yo, pona ndeko oyo ye kaka lelo mbala liboso tolobaki la fois dernière que maloba nyonso en tant que parent oyo koloba pona mwana ekolanda ye na bien pe na mal. Yango soki ozoloba mabe pona bana na yo ekolanda bango, soki ozali koloba malamu pona bana na yo ekolanda bango. Yaya yango de esengeli oyeba kobongisa monoko na yo. Tolobaki susu un point très important oyo esengeli ete parent nyonso ayeba ete il y a une bénédiction oyo ezalaka ya baparent pona bana. Yaya ezali kaka te Nzambe nde moto apambolaka parent, tozali Nzambe apesa biso part na ye wana ya bénédiction en tant que baparent ete toyeba kopambola bana na biso. Zalaka tango nyonso na tango ya koloba makambuma kobenir elingi koloba maloba malamu mpona bana na yo. Yaya okoki komodire bana na yo te, okoki koloba makambo mabe te mpona bandeko bozalaki te. Tolobaki susu ete soki osi obimisa maloba mabe mpona bana esengeli ete oretire yango en tant que parent. Tomoni na mokili moto alobi ke na retire signature akomi te, alobi kaka na monoko signature mpe elongwe. Yaya sur le plan spirituel ndenge moko okofukama ete Seigneur limbisanga mpona mabe nyonso naloba na bana na nga, yango esengeli ete maloba oyo elongwa na longoli yango na retire maloba nyonso oyo naloba mpona bana na nga. Ezali très important ete osala yango, mais mikolo nyonso banda ko bénir bana na yo, banda ko saka pona bana na yo, banda ko loba maloba malamu pona bana. Tolobaki ke na monde d'esprit parole ezana motuya ndeko nanga, yango de lamuka tongo na bato bosi boyebi deja kobondela avant bana bala opamboli bango, tango bana bala muki na tongo opamboli bango. Bana na ngai bofuluka, bana na ngai bokende liboso, bana na ngai eloko moko te ekoempêche bino ete bo évoluer ozoloba na parole oya yo moko. Ezali très important bandeko langa ngodi tolobaki ete passage oyo yango nde moto ekozala référence na biso peut-être tolobela ngo mingi. Mais bien aimé na pokwa lelo tozolobela nini? Tozolobela thème na biso ezali ete combattons pour l'avenir de nos enfants. Esengeli ete to combattre pona avenir ya bana na biso, to combattre yango nini sur le plan spirituel, sur le plan matériel et physique, salango koti sabango bakelasi. Mais il faut yeba ete sur le plan spirituel nous avons cette forte opposition ya munguna oyo ke azolinga teke bana yo babonga, azolinga teke bana na yo bafuluka, azolinga teke bana na yo bakende liboso. Mais biso tozali ko se plaindre kaka mwana oyo alingi kokende classe te, mwana oyo azana 16 ans 17 ans abandi mobulu boy, mwana oyo azali boy. Nous nous plaignons ndenge tolobaki la fois dernière, mais nous ne faisons rien. Mais sur le plan spirituel, côté lango esprit, côté lango kanda molimo, banda ko bunda na molimo pona avenir ya bana na yo, banda ko telemena milimo nyonso na prière. Combattons pour l'avenir de nos enfants bien-aimés dans le Seigneur. Et sengeli ete to combattre yango de tolobaki yango tozali kolobela yango susu na ndenge ya Néhémie chapitre 4
Néhémie chapitre 4, verset 14. Néhémie chapitre 4, verset 14. Et le Bible, j'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands plutôt, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, awa ezali tango ya reconstruction ya Jérusalem, tango bana Israël babandi ko reconstruire mboka na bango, me bayini bayebaki kotelema na Tobisha boyebi na basambara na baarabe bayebaki kotelema ete tokomona musala wana ekoyeba kobeba yango. Bien-aimés dans le Seigneur, toza na bitumba oyo lelo mpona bana na biso ete toza na posa ete tomona bana na biso bakoma bamagistrat, bakoma baavocat, bakoma badocteur, bakoma bato minene, bakoma bagrand athlète. Mais monguna, nous avons cette opposition là de l'ennemi du diable oyo ezali kosala ete alingi te ke bana babonga yango nde ezali combat ya tous les jours, ezali combat te ke esuka kaka na poko ya lelo, non, ezali combat ya obondela yango mikolo nyonso. Omoni ke mwana azali koloba te nazomona mwana ngai azali koloba te kota na komba wana au nom de Jésus, mwana na ngai akoloba malamu. Omoni likambo songolo nazomona te ndenge nini nakokosala mpona mwana oyo. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut combattre négativité nyonso oyo komona epai ya mwana na yo et anomalie nyonso oyo komona epai mwana na yo, tu dois les combattre. Tango mosusu ezali impolitesse, tu dois na monoko lobi ogangeli ye me na nsima ofukami nzambe na nga okoti mabondeli obandi kobondela mpona bana na yo po ete bana oyo esengeli totika héritage ya malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, obandi kokombattre nango esprit wana oyo ya impolitesse oyo elati mwana na nga na lie yo au nom de Jésus, na bwaki yo bisika bikauka bana na ngai bakobo ozofukama ozobondela ozali kodedie bana na yo na maboko na nzambe jour et nuit. Olobi que Seigneur na pesi yo bana oyo bazala ya yo yango nde na mukanda ya Ésaïe chapitre 54 verset 13 elobi bana na biso bakozala ba serviteur de Dieu, bana na biso bakozala ba disciple ya éternel des armées. Ésaïe chapitre 54 verset 13 okotanga yango na Biblia na yo ya esengeli tozwa responsabilité na biso, esengeli ete tokota na kati ya mabondeli mpona bana na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, soki tosali bongo yango nde avenir na bango ekozala malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, ozomona eloko nyonso ezali ke anormal, eloko nyonso ezali ke négative, il faut telemela yango, il faut bundisa yango na mabondeli mpona bana oyo yo moko yango nde soki toluka te totia conflit entre biso na bana yaya, il faut éviter yango, ezali très important. Alléluia. Alléluia. Il faut investir dans la biso. Évite d'entrer en conflit avec tes enfants. Parce que aux alliés parents, maloba nyoso koloba ekolanda efete yonde muto bimisa yonde muto botaye. Évite ça. Ce qui est sur le bango yango esengeli ete olongolango tozali kobunda bongo poete pour que l'avenir de nos enfants soit meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, avenir ya bana ezala meilleur, mais kozala meilleur soki yo ozali kosakango mikolo nyonso kolo bango mikolo nyonso bana nga bazamu kila te madémon nyonso esprit nyonso mosika na bana nanga au nom de Jésus yango nde tokosala na pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, et cherchons à avoir une bonne relation na bana, tozala na relation malamu na bana. Bien-aimé dans le Seigneur, bakobombele yo eloko te soki ke ozali oza en conflit na bana yango nde okoya se retrouver bo mwana za déjà na zemi oyo mama na ndako kutu oyebi te, mais soki ozali ko collaborer na mwana esengeli to pesa bango pe une bonne éducation sexuelle, esengeli to lakisa bana ndenge nini bakoki ko se comporter sexuellement yango pona bi ba africain na ba chrétien tozomona sujet sexuel pona bana eza tabou zokande ezali ko compromettre l'avenir ya bana. Bien-aimé dans le Seigneur, mais si
ozwi mama zwa courage obanda kolakisa mwana na yo ya mobali ya mwasi plutôt mais tata obanda kolakisa mwana na yo mobali te ezalaka boye soki omemi boye okei na mwana bato akozwa zemi bien aimé dans le Seigneur tant que tozali koyebisa bango te avenir ya bana biso ezali compromis yango nde nous devons combattre nyonso oyo ezali kobundisa bana yango nde ntango tokomi wana tozali kokota sikoyo na prière afin ke tobondela toyaki po ete tososola mpo na nini tozoya kobondela tobandi kobondela bien aimé dans le Seigneur. Prends ton temps. Maintenant, c'est le temps de prier pour tes abana oya yomoko. Yaya kumi sanza. Tozo kumi sanza bo asangisi biso susu. Na pokwa lelo. Ete to bonde la pona bana. Elema na prière. Yaya kolala te konimba te. Yaya telema pona bana. Tozo kumi sanza nunza. Zambe oyo asali bisongolo ete toya kokuta na boye ete to bonde la pona bana na biso. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les livres des psaumes 133, il est écrit qu'il est agréable, il est doux, deux frères de demeurer ensemble. Bavende konanga, toye ko sangana. Mambote to sangana pete to bonde la pona avenir na bana na biso. Ete bien-aimé dans le Seigneur. Tant wana epesa beli biso. Napo kwa lelo kumi sanzambe o azamala. Bana na biso avenir na bango. Ezala compromis avenir ya bana na biso to lingete avenir ya bana na biso. Ezala penza ezala yamala mukoleka. Bien-aimé, dans le Seigneur, commission Zambé, au Pambolier, na prière, ya pourquoi, alléluia, même pourquoi, alléluia, et zali spéciale prière, on a bana, alléluia, pourquoi nous sommes sanganaka, mais l'élo, bien-aimé, dans le Seigneur, tu es pour la kobo de la ponaba, tu es élevé le nom de Jésus, alléluia, tout si tu côté déjà na vif et à sujet, tu as dit que tombo la combo na yesu na bana, alléluia, bana, oye, banzan, alléluia, dédié banana yo na poko alléluia, epa ina nzampa bana kabi banana epa ina yo, alléluia na pesio banana bananga bazana na loboko na yo, bananga yo moko tambusa bango, bien-aimé dans le Seigneur, soki nzambe atambusi banana yo, avenir na bango, et cause la meilleure, avenir ya bane cause la meilleure, soki kabi bango epa ina nzampa, hata ku oyo wana sabali wana, hata ku oyo ase abota wana, hata ku ba oyo bazali koyokela yo susute wana, ya tout est possible à Dieu, à remettre bango na nzela, okomona ete bakoya mama limbisa, papa limbisa, soki yo oluki bana na yo na kati ya bolio, tozali kodédier bana na biso epai na nzambe, na pokwa lelo, papa na pesi bango, papa ya soki okokotanga bango mpe na bakombo na bango, alléluia, tanga bango, alléluia, Jonathan nanga maboko na, alléluia, Pedro na maboko na yo, alléluia, Cristiano, Ariel, Francine, Junior, na pesi bana nanga nyonso, na maboko na yo papa, alléluia, Zambe tata, yo de toucher bango, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tozali kosenga la visitation de Dieu, ete na pokwa lelo, papa visite bana nanga, toucher banananga, mona banananga, alléluia, ensemble tata, au nom puissant de Jésus, alléluia, la visitation de Dieu, Seigneur, visitez bana oyo papa, bana oyo Seigneur notre Dieu, batambula na nzela mabete, alléluia, bataille à venir ya bana na pokwa alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tokabi bango epai nanza, pourquoi lelo papa, visitation na yo, visite banananga, na pongi na bango, na nyonso bazali kosala, visite bango papa, loboko na yo, ezali kolo banananga, bazali bana oyo ngai moko, na kabi bango epai na yo, na pesi yo bango papa, na pourquoi lelo, yonde uzwa bango, yonde utamsa bango, papa bayoka mungongo na yo, papa bayeba yo, alléluia, toti kotanga, awana Esaïe chapitre 54, verset 13, que banana biso bakozala ba disciple na yo, au nom de Jésus, que mes enfants te servent Seigneur, banana ba servir yo, banana ba yeba yo, papa banda kofongola matoi na bango, ya soki to bandi ba prière ya boy, ya okansate ke ekobonga kaka lelo lobi, okomona ete, plus tard okomona mwana wana wa banda kolinga makambo nzambe te, akomi ete mama, tambo ke lelo bina Kristo kokende, alléluia. Alléluia, aussitôt bandé. Alléluia, le Seigneur est venu nous visiter. Il est là ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Tozoti kabana maboko nanzan. Bana bazala ba serviteur na yo. Alléluia. Au nom de Jésus, ba servir yo. Ba yo kamalo bana yo. Malo bana yo kotakat na bango. Hapa bana nanga. Bazali
Alléluia. Mes enfants ne sont pas à vendre à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Les âmes de mes enfants ne sont pas à vendre au diable. Les âmes de mes enfants ne sont pas à vendre au diable. Apanga ina pesi yo bango. Bible elobi na ngai ke bazali héritage ko te epai na yo. Yango nazongisi bango epai na yo. Tozozongisa bana na biso epai bauta. Alléluia. Bauta epai na Nzambe moto apesaka bana. Alléluia. Yaya yo oyo zana bana te na poko lelo tokobondela pe mpo na yo ete loboko na Nzambe kaka ndenge tozobondela loboko na Nzambe etushe yo efongola yo mabota okoma pe mama mabota tata mabota lokola biso me bana bautaka epai na Nzambe papa na zongisi bango epai na yo. Haleluya. Bazala na loboko na yo bayoka mongongo ya satana te, bayoka mongongo ya satana te. Yango de bataille ya avenir ya bana yango tango tozali ko dédier bango bon soki ozobondela boye tous les jours ya haleluya na monde ya esprit parole ezalaka na impact moko munene tango zolo babongo yango tozolo bana yango de kosalemela bango. Haleluya. Ndenge bango bakende keke kasi mama na bango mutu alobaki akokoma zoba yango de tozokomisa izo kasi siko ya malamu boloba tomona su. Haleluya. Ya malamu tokolo bango na poko alelo ete bana na biso babonga papa. Bible elobi boye bandeko na ngai na poko alelo que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Mais na poko alelo tozoloba ete Seigneur que tes yeux qui parcourent toute la terre localisent mes enfants. Alléluia. Papa misuna yo ebalukaka mokili mobimba. Alléluia. Ezali na mokanda ya Zacharie chapitre 4 verset 10. Nazali ko inventer na ngai eloko te yaya kaka oye komami yango de nazolakisa bino. Alléluia. Seigneur, que tes yeux qui parcourent toute la terre, Seigneur, localise mes enfants. Papa, ceux qui vont aller dans la déjà ya mabe, longola bangona zela mabe papa, longola banana na zela mabe, zongi sabangona zela na yo, lumière na yo papa ibiliye katina bango, localiser bango, toucher bango, napokwa lelo, to sengi la localisation de nos enfants. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous allons combler la yo. Alléluia. Napokwa lelo, nabitumba oyo, ete mungu na azwa bango te papa, mungu na simba bango te. Alléluia. Bana nanga yo moko localiser bango, papa yo mona bango papa, papa zongisa bango na nzela, redresser bango Seigneur, redresser bango kolo. Alléluia. Est-ce que tu es là mon frère, ma soeur, pour prier pour tes enfants? Bana oya yo moko ozo bondela lemba bongo dire bana mutusus kaka bana na yo bondela kolala te yaya kolala te bondela pour la bana oyo. Alléluia. Pour na avenir na bango ezala meilleur tango soki to kali bango epai na Nzambe. Avec Dieu nous ferons des exploits le lenge komami na Biblia. Avec Dieu tozo bondela na poko lelo yango tozo bondela pour avenir avenir ya bana. Alléluia. Basala ba exploit. Alléluia. Au nom de Jésus. Bondela banana basala exploit. Banana basala exploit. Car il est écrit avec Dieu nous ferons des exploits. Que mes enfants fassent des exploits. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Ezala na sport. Ezala na kelas. Ezala na mokilo. Basala ba exploit. Au nom de Jésus. Papa na dédié bango. Ete banana basala ba exploit. Basala ba exploit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tozo bondele ete banana biso babunga nzela te babunga te yaya bakende te na bakamarade mabe bakende te na occultisme au nom de Jésus. Yango kwa ko préparer à venir na bango yango ennemi dans le Seigneur tozo kanga ba porte nyonso ya sorcellerie ya occultisme ya ba fausse religion tozo kanga ngo na bana au nom de Jésus na zokanga ba porte nyonso na bana na ngai na ba fausse religion na occultisme na sorcellerie et lokomoko te ya sorcellerie et quand la minoko bana nanga pas de contact na monde ya ténèbres bana nanga ba yiba profondeur ya Satan te. La Bible l'appelle la profondeur de Satan ya la sorcellerie na occultisme yango bien aimé dans le Seigneur yango ko préparer à venir ya bana yango. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus papa ba porte nyoso e kangama. Alléluia. Ba monde te ba yeba te occultisme lolenge osunga biso ete toyeba kindoki te toyeba occultisme te bana na biso bayeba yango pete bayeba te yaya banga ko déclarer yango tous les jours
ete okomona na monde d'esprit nzambe mpe akoloba kasi mama na bango azolo alingi te ke bomelisa ye kindoki yango ntango eloko ya kindoki ekotelema liboso miso na biso emonaka te baange wana bo bakontrolaka wana bakoya ete non mama na bango alobaki bana na ye bakoki kokende na kindoki te bana na ye bakoki kokende na occultisme te maloba loba yango ete au nom de Jésus bana nga bayeba tango tozoloba bana na biso yaya tosi tofongoli te ezali eli koloba na bana na bana na bango ti de génération en génération ti na millième génération yango nde makambo oyo ekoyeba kosalema halleluya bayeba occultisme te bayeba profondeur ya Satan te halleluya bien-aimé dans le Seigneur yango nde tozali kotatola na poko alléluia l'avenir meilleur pour nos enfants halleluya que la lumière de Dieu brille sur le chemin de nos enfants Alléluia, Alléluia, loboko na nzambe, Alléluia, ezala likolo na bana na biso, avenir na bana na biso, ezala meilleur, Alléluia, bala malam, bazala misala malonga, bazala mayele, au nom de Jésus, bana nanga, Alléluia, bozala mayele, au nom de Jésus, ngai papa la vie, moto nazali koloba, bozala mayele, bozala bazobate, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous déclarer un avenir malam, ya bana na biso, avenir oyo nyonso yango nde tozali kobebisa plan nyonso oyo munguna asi asali mpona kodevie bana na biso au nom de Jésus na pokwa lelo tozotumba yango topelisi moto Seigneur napelisi moto koloba teke moto epela lobake napelisi moto au nom de Jésus esengeli toyekola la prière ça s'apprend alléluia toloba mingi oyo moto epela bongo te elobake ngai nde napelisi moto ngai en tant que papa na bango napelisi moto alléluia au nom de Jésus au nom de Jésus, plan nyonso ya diable, au nom de Munguna, assez à programmer pour la contre banananga, au nom de Jésus, moto nanzambe, na tumbi yango, na pelisi moto, alléluia, bilembo nyonso ya mabe kat na banananga, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, et tumbama, et zika, et zala nyonso basi ba accumuler na ba pensée na bango, moto nanzambe tumba yango, au nom de Jésus, au nom de bazali komona, na ba dessin animé, na ba film, internet, au nom de Munguna s'accumuler na bango, au nom de Jésus, to tumbi yango, et to belle puissance ya makila, effacer nyonso na mémoire ya bada na biso, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, moto nanzambe, alléluia, ba démon nyonso, oyo Munguna asi atie liboso na bada na biso, pona ko dévier bango, au nom de Jésus, tozali ko benga na ba démon nyonso, ba esprit maléfique nyonso, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, to benga libango, na kombo na Yesu, to benga libango, na kombo na Yesu, ya solo ndeko na ngai ko kanisa teke po ete bana yo babotami na Washington ete lien ya makile kola na bango te au nom de Jésus esengeli te obrizango nano obrizango te pona bana na pourquoi lelo tozo briser yango de bataille ya venir ya bana ngo yango de osala ngo mikolo nyonso alléluia ya okomona ete bana na yo bakozala esengo mpona yo soki osalela yango bana oyo bakozala esengo na yo to briser lien wana ya hérédité ya makila ya bakongo ya baluba ya bangala ya baswahili ya batawish alléluia ya batadamba alléluia to briser yango to tumbi yango na moto lien ya makila elanda bana na ngai te elanda bana na bango te au nom de Jésus alléluia. Et surtout ce qui est là, la génération nyonso ekolanda yango de ekolanda bango te bango balobaka ete zinga ya famille ekatanaka te lokuta na bino yanga ya bana na ngai au nom de Jésus yanga kobanda ngai moko na brise yango nanu kobanda nanu yo moko ete ezala brise etumbama na moto zinga wana ya famille ekatana ete ntango bakobanda kobeta na miroir na bango bakobanda komona biso te bakobanda komona bana na biso. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, toko bandinde, ko pambola bango, alléluia, bofuluka banananga, bokende liboso, bozala mitu, bozala mutilate, alléluia, bozala liboso, bozala sukate au nom de Jésus, bozala mayele, bozala sukate, bopambola, soyez bénis de toutes sortes de bénédictions, nazali ko bimisa, bénédiction nyonso ezalaka en tant que parent mpona bana, na bimisango pona bino bana na ngai na bimisango au nom de Jésus. Jacob ye moko moto apambola bana na ye 12 nyonso ye moko moto apambola bango nzambe te
yango nde elingi koloba baparent tozalaka na bénédiction mpo na bana. Alléluia. Yo oyo oloba maloba mabe retire yango, na retire maloba nyonso ezala na se akanda oyo naloba mpo na bana na nga, na retire yango, na pamboli bino bana na nga, na lipamboli nyonso ya baparent. Alléluia. Bofuluka na bénédiction ya baparent, bofuluka na bénédiction ya Yesu Masia. Soyez aussi bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, car le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Banananga bofuluka. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, toko minasuka. Ya prière ya pourquoi lelo, yango mercredi nyonso, kozanga te, yebisa pende konsusu, to bandako ya kosaka bana na biso boye. Mercredi nyonso, toko mona ndenge, wako changer, ya tetu wana ukomona, hako bandako ya kovandela yo, lokola ya bébé. Alléluia. Ukomona kite ti nyonso na ikosila, kote ezali misala ya diable to bandaki kotala ngonde na miso. Fuka mabonde la côté la ba jeune ba prier ba jeune obozo sala belé na ba église wana aujourd'hui ata 2 jours mobimba ke pona bana nanga kola ndate ke ba siye ba zo pesa na église aujourd'hui que non 2 jours le kola tozana jeune na église na biso 2 jours na zu yango ka pona bana nanga. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, tokomi na suka to bandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe. Alléluia. Tobele makila na Yesu Christo. Et zinga biso na bana na biso. Il y a la puissance dans le sang. Que le sang de Jésus puisse nous couvrir. Et à la couverture na biso. Et à couvrir pe ban demeure na biso. Alléluia. Au nom de Jésus. Et donc bizali kat na makila. Et accompagner biso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Et longa bizali kat na makila. Et accompagner moko na butu na lelo. Papa tozali ko plonger. Alléluia. Pongi na biso na makila na Yesu tele manabanda na biso. Papa tobeleli présence na yo. Alléluia. Que ton règne vienne ce soir. Alléluia. Na butu la lelo ya prière ya pokwa ba néglige akangote. Alléluia. Nzambe oyo sokola makila na Yesu sokola biso na mabenyoso. Alléluia. Makila na Yesu eganga etelema na porte ndako. Katozo sopangoti na banzela nyonso milieu mabe yaka pona kobutsa biso. Dominer banzela wana na makila na Yesu. Papa sécuriser demeure ya moko na moko kati na biso. Grâce na yo za likolo na biso likolo bana biso. Pas de contact nom de ténèbres. Eza na biso ba parents, eza la bana. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa sécuriser moko na moko. Bouclier ya foi et protéger moko na moko. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce et qu'il accorde encore beaucoup plus la grâce à nos enfants. Parce que les locaux pourquoi les lois allaient à Bango. Grâce à Nzambe tate fulu kalikolo na bino bana. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous les enfants et nous aussi les parents et qu'il nous donne la paix, la joie de vivre, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, et pour la vie, et pour la piété. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Loboko na Nzambe za la likolo na moko kati na bino. Bandeko bobo takate to bosani bino te loboko na Nzambe touche yo. Yo oyo zali na problème ya mabota. Bota na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Nous y wale bezali ko kanga yo ke yo bota te. Mabota efungwamela yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. O bota o témoigner monene na Nzambe. Alléluia. Bana nyonso bo batelama epai na Nzambe. Grâce à Nzambe accompagné bino. Ba para nyonso to bondeli na bino pona bana. Et grâce à Nzambe za likolo na bino. Nzambe apesa bino. Sagesse apesa bino. Tout ce dont vous avez besoin pour éduquer ces enfants. Et matériellement, et physiquement, et spirituellement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons. Bisognoso maboko pona Yesu na pokwa lelo. Bisognoso maboko pona Yesu yaya. Mercredi prochain, kozanga te, beta lisolo et pandeko. Et bisape mutu susu ete. Mukolo nyosa misatu. Alléluia. Toko bandako bunda. Pona bana, même dernier mercredi, ya moi, toko zala biso nyonso na jeune pona bana. Au fond religion na yo na 18h, mais 21h, toye kokutana.
Alléluia. Yango de mercredi nyonso ya suka ya moi tokobanda ko gêner pour na bana et tolingi et to vivre un changement na bana oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui nano s'abonner te s'abonner na yo, ceux qui zakimbala na yo ya liboso ya kobanga te aweza lisanga ya ba combattant spirituel ya kapé kota na rythme oyo et au s'abonner tant vous allez ko banda au liker nano au partager pour la gloire de Dieu du Seigneur, surtout comme un évangéliste année pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la bande cognon surtout sanganaka prière matinale ou bien adoration matinale, il y a samedi na dimanche et aliko banda nangonga 5h30 6h heure il y a Bruxelles heure il y a Paris mais 4h30 heure il y a Londres. Yango mukolo nyonso ya misatu tozokutana ndenge tokutani lisusu boye pona tozokutana pona bana spéciale prière pona bana yango de yaka yebisa pende konsusu aya afin que tobondela pona bana mais soki ozana posa contact otala na se na ba description ba contact nyonso ezali ou bien ezala pona lisungi pona kosunga pona musala na nzambe ba information nyonso ezali na se wana ba détail ezali okotala ngo sala pe commentaire na yo soki pe ozana témoignage sala yango mais ndenge tozosolola boyo en direct okomona ekoleka mba mais ntango video ekotikala na chaîne yaka sala commentaire na yo ete yo pe oloba bato mosusu bakoki kosungama na commentaire na yo ntango tokomi wana tokomi na suka ya prière na biso mais mpona bandeko nyonso tokutanaka awa pourquoi nyonso tous les soirs lokola lelo tous les soirs tozalaka yaka na prière tobengaka yango la prière agressive du soir pe baprière ya ntongo ezali soki okoti na chaîne baprière eza ebele baenseignement ezali ebele soki ntan mosusu mwa contre temps esalemi ete tozali en ligne te okoti soki ere ekoki ozwi prière moko obondeli mais soki mpona bainformation nyonso okende kaka na Facebook okomi les combattants spirituels okota na groupe wana yango nde obanda kozwa bainformation nyonso na kombo na Yesu tokuta lisusu mokolo ya misato ekoya na kombo na Yesu mais pour les habitués tokuta lisusu mokolo la lobi na 21h au nom de Jésus. Amen, amen, amen.